congodialogue.com. www.congomasolo congokosolola.com. kitoko Bobby Ronaldinho, le king is back. Bolandara mingi Congo Dialogue, Francine Ngembe, mission www.congodialogue. Mama Sikadi. C'était dans la Kalame, ma casse en Sika. congodialogue.com. congodialogue.com. Merci, très heureux de vous retrouver toujours fidèle au programme du 3wcongodialogue.com. Kagrav Songanzi, la number one, c'est moi. Nous sommes là en train de travailler sur terrain. Nous ne sommes pas seulement pour parler, pour condamner, pour critiquer, mais nous faisons quand même un effort d'être sur terrain, savoir ce que se fait. Il y a des artistes qui bougent, il y a ceux-là qui ne bougent pas aussi. Mais ce n'est pas de leur faute, parce que nous avons raison. Voilà pourquoi je dis un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent, en commençant par la grande dame. Elle, c'est Madame Francine Ngembe. Le site au www.congodialogue.com. Nabousanité, toute la grande équipe de Congo Dialogue. Merci à toi, Christian Maputo. Aujourd'hui, chers internautes, on est chez l'ingénieur Christian Litassi. Toye, na studio nae, na banzi déjà bozomo na nengera bamatos ezali. Toi na kinme, musala poto zosa banakata kin. Alors on doit tous dire merci à l'ingénieur Christian Litassi pour tout ce qu'il est en train de faire parce que c'est quelqu'un qui connaît bien faire son travail. Dans la musique lelo, non, le va bien la musique. Donc, sans que tout le bao musique populaire, musique non, toute la musique. Ça dit dans la musique congolaise, c'est quelqu'un qui fait aussi partie, donc a contribué toujours pour l'évolution et la culture. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un artiste musicien que vous avez tant cherché. Kanda Charme, bas message Nabino, tozoye. Lelo, il est avec nous. On va essayer un peu de parler, surtout de son parcours. Il va nous dire qu'est-ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il nous surprendrait en plein studio. Ceux qui boyent donc ils ont les gars direct. Donc c'est du fraîche. Donc il est avec nous. Il va faire son entrée déjà. Président Okogyo Poussana. Kanda Charme. Grave son là. Merci. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Bandeko batala biso à travers le monde entier. Na habité en l'entraîne de jeu Okoyo Sabangoni parce que basé belé batala aussi quoi. Ouais, on appelle si bonjour, bonsoir, on a Boutou. Et puis, tout ça, merci à trop pour notre soutien. Pour sans bango, en tout cas, tous les autres. Merci. Ngana lobby, mais je préfère que YOPO et Sabandeko batala biso awa tout ça précisément wapi. P et pas nani. Awa tout ça na Cell Pro Studio, donc et pas ingénieur Christian Litassi, biso benga kaye évêque général. Donc ingénieur Christian Litassi Adam Moutasikati. L'évêque général. L'évêque général Christian Litassi et pas nani collègue nemo to babenga ke évêque général. Donc il a inventé le mot te wana na monter na lukele ba problème et pas nani. En tout cas tout ça na Cell Pro quoi. Donc baebi. Merci beaucoup. Donc toko vanda momuke pour te développer. Surtout que nae koku tayo en plein studio pour na bandeko ba la biso sikoyo. Donc ezali Congo Dialogue surtout l'émission na bino dossier grave to zarawana pour na rota la banane bazo sala pe ba dossier grave. Et merci également na général de fois pour na nyonso sala pour na biso vraiment pour na ba soutien na yo. En tout cas coup de chapeau kulutu. Na obosanate Willy Moucheni, l'unique et le seul code vieux. Yosoko lobby na 9h na 12h déjà mto sepelaka. Merci à trop. Alors quand la charme tout ça en studio. Qu'est-ce que tu es en train de faire exactement? Nabato bata la biso siko. Eza ozo préparer l'album, ozo beta ba featuring, oza na studio ozo yemba nzemba papa olangi po mikolo kaka yango nde toyebike yo, yango nde bato bazo yemba moto. Bon, on rappelle nga sou papa olangi na souhaité kaka mes condoléances na famille biologique nae. Donc papa olangi a pe manakimia. Donc toza na studio toye ezamba liboso te za place to enregistrer déjà ba album na biso. Je pense à part album moko na sala na vie nanga ou na sala na Junior Kadia mais le reste ya banzi munanga na sala ngo awa. Donc ezamba liboso te tozo enregistrer album na biso ya poubelle o to bengi na munoko mboka ya kipende to bengi ngo shita. Donc toko benga ngo full. Ouais, full. Donc ba portugais ba bengi ngo lixo. Pourquoi tu veux intituler ton album Full? Pour Nani?
bon fulu ezali pour na moi éducation eza na kati to éduquer batu quoi il faut Comment éduquer batu na fulu mais oui il faut parce que fulu na lobi boy entre mutu na fulu nani aza mabe mutu nde aza mabe parce que fulu ezalaka te sans que mutu abwaka bosoto place wana ozomande to na studio ya Christian Lita Siboui eza propre mais soki mutu abosoto akoti ale kwanga abwaki aleli pazu mukokoli abwaki mai akosopa atala te lobi ekoma solo te ntango oleka obwaki soyi siko nani aza mabe environnement ya nzambe ezalaka nango kitoko ezalaka nango propre ma biso bato nde toye obebisa mambo ebele donc eza titre moko eza vraiment dissertation fo mutu na mutu ayeba ndenge nini ya comprendre yango quoi des autres dépendre ka na mutu na mutu donc ndenge moko pe na biso bato donc netinga kanda charme na bandaka boye te mais so na komi boye pona ni tant mosusu eza mpona bacomportement ya bato tant mosusu ezali mpona age ndenge ezopusana tant mosusu ezali mpe namoni keno bamaster bakomi boye mpona nini ozomona eza na baage mo tokomaka okozala su na ami te otali mpena bien boye okozala no tant mosusu na mwa baconnaissance mais baami mpena comme tel eya na baage moko boye ozala na bango lisu te mpo ocomprendre que trop fulu trop poubelle donc oya okoma imondisi quoi. Merci beaucoup. C'est un artiste qui fait réfléchir les autres parce que musique nandenge tozolarango ezali peut-être mutuka selon là je dis selon moi donc déranger bamsute ezali quoi mutuka oyo memela biso message à chaque fois qu'ils ont donc par exemple mutuka yoto aba Congo ce qui est a toujours na quelque chose de bon c'est comparable à un album tout à chaque fois artiste à côté studio donc il doit savoir que art oyazosala aluka memela biso message o quoi porteur un plus surtout na bato o bakosomba CD nae voilà so tozongi mamuke lelo Kanda Charme na bandeko bazui chance ya kozwa yo. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de Kanda Chante? Comment est-ce que Kanda Charme s'est retrouvé dans Ndoulé? Il a commencé où? À Banda et pas Azaka Koche Panani, rêvé qui? Ou soit le lopo comme na performance sur Azanango? Parce qu'un artiste bourré de talent, on a moni aux bêta guitare, aux bêta bobeta boy, bossa boy. Donc je vis ce que tu es en train de faire. Pour les lots à la Nengoza, tu étais à côté de qui? Tu as été peut-être forgé auprès de qui? Bon, mon musique au départ, mon tabou tamarana na don wana. Ozomona. Talent et nzambe mutapesaka. Mais tout le cas moi orientation, tout le cas moi encadrement ndenge ezalaka moi formation pe. Mwana ina? Non, même pas. Bana ina. Bon, nga kuna loba na ngai na yoka sonité. À part gâteau bivens to yeba mwana ina. Oya beta disque en tant que leader et Simbape na tiala au mona mwana ina morote ba orchestre tout eza na Congo donc alinga na complexité ko ya ko tangela mamba bana ina te to boite kuna bazo formation tam sous animation tam sous mwani ni mais ko loba mamba musique na ina te ko loba mamba musique on dirait ba baza ba innocent non ba innocent na nini o ba yebi mais il faut ba mettre en pratique dans la pratique non to moni ba honte. Alors, comme maintenant, on a été dans le musique, on a eu la théorie. Donc, on a bandi carrière dans la ville de Chikapa. On a fait moi na Chikapa, on a boé, on a Mopende. On a bandi carrière dans Chikapa en 1994. Tout ça qui na orchestre, on a benga ki OBG musique. OBG musique, toi là, on a master misu lelo, ba misu basala su musique, te ba misu ba koma mikolo. Tout banda kana mais na ba milieu wana so vraiment zo beta la rumba. On a place quoi parce que ça na ba orchestre déjà au ba beta ba musique on a beta lelo bazaki na ba moyen à l'époque de mezolo ba balaki na ba instrument ba nini chaque fois bazo ino beta to andola ndaka bango tout ça la ba lever des rideaux to profiter si ma instrument na bango to beta parce que biso moko chap na concert ezaki mo mobulu alors il est arrivé que ba viona tellement to mesana ina bango ba ko remarquer que toi na ba talent au temps soupe so to kotima solo ngo et ça bien. Alors, bah, comment il intéressé biso, mais tout ça qui n'a moi bah doute talakaka. À l'époque, n'a moi ambition tout ça qui n'a en to comme le roi papa ou mba to comme le roi bah King Kester. À cette époque-là, tu rêvais papa ou mba Kester? Oui, il n'a ko yemba trop papa ou mba à l'époque, il n'a yemba trop papa ou mba, n'a yemba trop Redia Missy, n'a yemba trop Kester. Donc tout ça qui vraiment na posé à raison tout ça ba musique na biso to benga musique mboka o nga na osala lilo. La musique folklorique.
orchestre na okota président orchestre wana fondateur ya orchestre wana azaki cousin na ngai donc Beat Ven devant wana comme ko benda nga pe na ba petit ozana voir moi ba musique boy na boy ba conseil trop donc vient na Beat Ven yem tout vraiment encadrer ngai. Et puis aujourd'hui il est où et qu'est-ce qu'il est devenu? Oui, Azali azosala toujours musique mais bon et na ba milier Azali wana to sengaka ke ndamba pesa biso suba moyen poto kuka ko sunga suba o ba sunga biso donc aza vieux oti lelo na continue ko raisonner soko ye attend okuti na studio awa okuti ndembo mona ndao yemba eza reconnaissance dona watanga nde bato wana donc question yo opposer ngai eza yango okuti na ndembo na ndao yemba awa dona olo bandenge na bandaka na ndenge na komi lelo donc après wana ba vient ba kozwa ngai na 96 to ba na ba mo ba répéter tantôt na yete et comme ageno ba vie ba mo mpena ke poto kanga ba petio photo mema ba okini quoi ngomona il faut ba me biso kini donc to yaka ba sali projet wana ma ba cotisation ka ndenge ezaka na bato diamant to ya to kota ce studio mune le Rolandiai à l'époque. Imagine toi au kuti pena Gaspard Love aza wa JP Kiso aza lelo te to kota studio ali boso na vina ngana kota na 1998 ezaka na Ndiaye. À l'époque ba studio ezana na kota studio msote mbala moko non na kota te mbala moko studio professionnel donc sala ngai après wana tant to sala studio au senti pena que bino bo yemba na kati me libanda plein à craquer do bato diamant. À l'époque il y a musée bato diamant bazo ya fort donc a rezo vol na tango na poko azongi ne chikap do bato bayebi mamna oloba po ezaki piner moko mutalongwe mikili a pe même na kinité azu avion ba moko chikapa objectif chikapa bo yemba na kati me libanda bato diamant bato ndina ba mbonga mabanga donc epesanga guna biche musique opé so na tie di sérieux a wana ko ma pe leader ya musique parce que ba vient na biso eza na ndenga mabete bulu na bango ezaki bakota studio babimisa disque bazonga alors biso timbela ki bulu wana habité faut to vandisa masolo wana kataki donc nazaka toujours reconnaissant donc ba vie na ngana Beat Ven donc yem asala pina ke nazo guya masolo wana. Merci, c'est un plaisir surtout na ndenge moko retracer mon parcours parce que j'ai un parcours en moulay. Je pense au bito banda au lobby lango tamsu petit lobby. Lelo ça te fait comment au comité parmi ba leader ou bazo influencer jeunesse? Ça te fait comment moko pe botamso ligara na mwanzela au moni bato bazo belela au boye. Ça te fait comment? C'est parmi tes rêves quand tu grandissais ou soit quand tu étais tout au début à carrière nayo, tu croyais que nga réellement na kokoma pendenge wana to ezali surprise à vie nayo? Oui, ça me fait toujours du bien mais ezaki rêve na ngai te rêve na ngai ezaki ya repasser message oyo ko éduquer bato oyo ko édifier bato oyo ko pesa jeunesse espoir. C'est ce que tu fais aujourd'hui? Yango nazo sala lelo parce que so landi na album oyo na ndembo moko na intitulé yango cause na kipende za lokwa kitela donc na oloba ke na remarqué que na ba famille mingi soko tali souvent eza ba papa mutu bakufaka avant ba maman batikalaka donc eza moi remarque mo na sali na tamboli moi trop na ba famille bele okuta mère azalaka pera daya donc on a mis tout na cause ezaka nini. Est-ce qu'on répond sur mon question? Que mabe ya papa ya ba papa ezalaka pe batondaka te ana momi na parler mais 5 libanda tamsu yango wana cause tamsu ba responsabilité papa kanda charme pe papa mais nazo lo baté awa na lo bana neti kanda charme te na lo ban tant qu'artiste s'il te plaît mais oza papa oui naza papa mais qui papa siko te na lo ban tant qu'artiste tangu yo moko pe ovandi que conseiller mutu conseiller OK ozo conseiller pour prêcher mutu atika kindoki ce n'est pas dit que yo pe pasteur faux zalandoki et d'abord c'est musupe toyoka ba témoignage na bango te toyoka pe ba témoignage na bango ke non ngane na zawa nazaka na ngape ndoki ta lelo yo na koma osalila ta musupe non ngana osala témoignage te ozo pe témoignage ngana o témoigner te mais nazo pe sa conseil c'est-à-dire eza makambo ngana moni ke eza mabe mais na yebi yango te mais na moni ke eza mabe. Voilà, merci. Comprenez très bien là, c'est Kanda Charme, il est avec moi. Donc ça a été toujours comme ça. Tu es rendu pour tout ça, musala tu le bis artiste. Oui, na ebi na opesa malo. Cause tam sous ces ali bongo po ba père bato ndaraté. Mon mimo on a parlé 5 libanda. Siko mabe ba mère pe zande na to sombeli villa. Andi ma sombi voiture opesi. Jo mambebe ba o ye asayela kangani. Odo mona. Et combien le déjà?
bon nalobi te ke nyonso ekomelanga natuni mpe na ndenge mabe te nalobi te ke oyo nazwi na bible. Kanda Charme yo obeta musique folklorique toyebi eza musique ya kisi yo soki okende kokotisanga makambo ya bible vraiment kisi Oui. omoni neti nga mpena ko parmi makambo nga alobaka na kochange yango wana oyo olobi wana mpo lelo oyo so oleki partout na bamarché ya minene toloba kuna na Congo te oke Angola oke babraza mwa bapaye ebele ya libanda bato tu babetaka bafolk so okuti baoteka cd na bango na bachinois ndenge basangisaka yango wana foto ya monene okuta fasi ya Kanda Charme ozo comprendre kende tuna benga bacontact si ya kisi ya makasi oza nango te kisi ya makasi oza nango nga na ye na image moko boye oyo eza ndenge moko te na bato misu ndenge ba image oyo bato bapesaka folk eza yango te nga na opesa folk donc folk c'est la musique tosala la même musique note kaka moko yango wana micro pe kaka moko yango wana eloko echange ka langue mwa bokoko na kati bokoko eza nde na bokoko nini yo monia eza na longo wana linete bokoko nini omonia okutinga na bakoli mwa babiloko eza na nzoto deja yake mwa babiloko beti boye mwa babiloko tamusu mpe na kati ya eloko tamusu mwa bokoko moko mpe o sengle moni te bato ebele bayebaka te coutume eza nini coutume eza lokola baprincipe oyo moto aza nango neti nga na famille na nga na baprincipe na nga oyo nakoyebisa bana na nga ke eloko tel biso tosala yango te eloko tel biso toliaka te yango wana coutume eya nango baprincipe siko bato nde na ndenge ya diabo mpo na ndenge bayebi faiblesse ya congolais bayebi ke mpo bateya ye akweya fo balakise ke coutume ya kindoki te coutume ezali principe oyo tie ntango ekomi habitude ekei de génération en génération nde ekomi coutume ozo comprendre donc coutume eza nango kindoki te. Merci. De ce point-là, naïbi qui n'a osé émission Mobimba kaka to beta masolo na surtout à coutume parce que moi confusion eza makasi na makambango. Mais ce qui peut toquer plus loin, tout le monde a pe que Jésus a pe na coutume na bango, on dirait pe basela makamboka na bango, ba respectant mais biso lelo parce que nous sommes chrétiens mais bon, toujours que ça moi identité na biso. Nga na yebi bato wana pena que no chaque vendredi batikaka ba noir bango bakenda à côté mo ba pelisi ba moto ba tumbi ntaba kuna ba tumbi meme ba kata kuna ba olia. Mais biso obenga ngo siko ke eza journée na bango so ba benga ngo nini ba jif ba benga ngo journée ni so ke awa na 16e mur au mona ke vendredi ba te karate tunanga bakenda ba kati ntaba ba kati meme ba tumbi ba olia ba sala ba cérémonie ezaka nini on basala kaka biso so to sali yango nde komi kindoki ya kindoki te ya biso on dirait ils ont nuire yango moni to perdre ba non ko nuire eza mutema mabe eza coutume te ko nuire mutu ezaki mutema mabe omuta akomi nango donc ko nier ba valeur ya baninga ozomona par exemple nga yebi ke no ka grave songa nzila musala ne azosala eza bien olena témoignant na batu ngasko na olinga na dénigrer yo ozomona ki mutema mabe na yango mutu ezosala ke to perdre trop ya na coutume te ese na coutume na bino ba principe wana ezali ya ko nier batu Exacté. On a vu que nous, ingénieurs Christian, l'Italia, ça, la moussala n'est correctement. Donc, ils ont mérité le respect. Partout dans le monde, on a témoigné de la mounaï. Évêque général. Évêque général. Et ça, on a témoigné de la et ça, les collègues, ne tout va bien à Gebon. Ils ont une appellation bien contrôlée. Ouais. Donc, il y a des gens qui lotés. On va te béler par l'émission, on va témoigner. Donc, il faut ton dimara valeur à Batou. Au moins, tout se soutenir. Sinon to ça le mote yo benga kindo geza motema mabeza esprit diabo et là tio parce que yo oliete so kuti muninga adame tam so kim molunge na parler a chemesa libanda adame na libanda yo lobi awala kisabatu nini po ala kisabatu ye mutali a misuni tam so kim nini molunge abimisi table libanda donc neti na biso ba pende za la pena que so kuti mutabimisi table libanda c'est que elinko lo ba so za nzala ya rolia Kanda Charme. Eza na orgueil. Ça te fait comment tant aux hommes bandeko na biso baluba mama tchala mwana ba lelimba ba telemi côté ya bandeko na biso ya ba Congo tokomona ba Kinshasa mabiala na ba nani musu ba telemi toke ba côté musu pe ya ba sha bakuna tomoni ba musu ba temi n'Équateur ba musu ba telemi et tant pe ba tala ba pende atangi Kanda Charme. C'est un honneur pour toi ou soit et ça la kondengen.
Mais oui. Et comme ça copé moi orgueil moko. Mais orgueil yango ko utapi. Pona to mona pe na no beta pe featuring atana ma match la mona te atana mabele licité personnel atana bandeko wana msute ba côté msusu. Bon moni elo ni non ebisa o moni ma match la ebinga bien to yembane plusieurs fois. Net dernièrement to yemba nzembo moko pona ba guerre ezaki na Kasai ezoli kapi na télé mikolo. So tali au mona ke featuring déjà to sala déjà. Oui, album na yo, ton album na yo. Album na ngana nute. Ton album na nute mais na sala featuring na Bill Clinton, image des années na opesa o. Featuring msuto to sala sikona ferego la na nzembo ya Afrika. O donc o ngana loba pena ke kanda charme naza porteur ya message. Ozo mona donc na pesi message net na nzembo ya Afrika wana. On bini. La guerre ne finira pas dans le monde tant que leurs usines fabriquent encore des armes. Où est la paix? Wapi kimiananga? Où est la paix? Wapi kimiananga? Mon Afrique, le monde se déchirait à cause de leurs intérêts. Oh, Africa. Ba aide humanitaire, bopesi bisoto ndimi. Lisungi na bino bopesi bisoto ndimi yango. Quantité nangweza moke. Ekoki ata ndambute o. Ezali insuffisante. Bopesa na bino. Pesa na yo. Sunga na yo. Salisa na yo. Sunga na yo. Kasi ngai na yebi bien. Lobiko nangeze pa na bino te. Ebongi na misalela. Ebongi ta misalela biso bana Afrika. Africa, Africa, eh. Ouah, tout ça, il n'a fait rigoler. On comprend le message au biso tout passera na ba. Donc, bato na nyonso na zana respect na ba mingi, mais faut yeba ke nga maramnanga ba image ezala ya ba concert au tchela bato batala ba plein o nga sala ka. Naza laisser l'artiste o ya yemba mnoko mboka parce que so tangi tchala mona yemba chiluba ezala langue nationale. Utangi ba ndeko ba Swahili kuna Swahili eza langue nationale. Mutaimba lingala langue nationale. Mutaimba ki Congo langue nationale. Menga sko na yemba ka langue ba benga dialecte mais na sala ba plein ya usakanati. To yango batu batala ba biki non kanda charme aza number 1. Batu ka mutu baluba bongo. Parce que no yemba dialecte mais so na cheli ba ya plein à craquer. Voilà, merci beaucoup Nambado Kitoko. Mon konzashin yoza ba côté kuna na biko zotala zaina mwana mvwama. Makamangoyo, Kanda Charme yo, en plein studio, et ça l'a bien. Na bossa na pété Chora Lubula. Na bossa nité. Hein, Chora Lubula, vieux ebigaka. Golf kizo la kala troté atterrissage toze la kana kati ya mabele. Ba les cases cosmétiques kulutu nanga ya motema. Yo zalia. Donc to bossa na té to yeka revisiter Kanda Charme. Alors Kanda Charme, au 40e album na yo préparé. Au 5e album. 5e album. 5e album. Ouais. Avec l'orchestre toujours. Oui, toujours na ba collègue nangai. Donc biso tuzaba tout. Vous en avez groupe d'accompagnement. Non, biso eza orchestre pena. Donc orchestre pena toi tu vas playback ité. Do batumso ba playback. Yo yebite. Na yebite. Ah. Bon, moni biso linga ozala ba égoïste te nga partout na tambola na souhaitara na zala accompagner na orchestre. Na linga te na ke place mo bona ke sala playback pour na tondi sara ba poche na nga bien sûr. Pour ça mbongo ezali mena linga ka soki moi 1 franc to zo ngo biso nyonso. Et na bato pe na atiki mouvement ba kei na ye abeta ta ba 3 mois libanda mboka abeta. Après même ba image abi abeta i concert. Donc faut tant au sali playback beta li solo ke na sala yi playback soko beti concert au lobby na beta i concert. Récemment, laisse-moi te féliciter. Récemment na mona ki ba image en présence de Kulu Tunanga Djoka Kabengele que je salue. En tout cas, j'ai été vraiment très ému. Hein, oui, bah accompagner Abisso na va jouer na yena mboshi le Kinzonzi. On a profité pour l'occasion de faire bon beauté, daka production, il y a maître Guy Mafuta Kabongo. Honorable, vraiment. Donc bah salutations mais li solo to beta vieti les lo bon. Na rappeler kaka. Ouais, maître Guy Mafuta Kabongo munaya la président ya Sedi Bumba ka gravier son anjila. Donc code angoyo donc na biga makambo efungwami peut-être place maître Guy Mafuta yeso tozo bima chaka ba paquet chaka ba moyen pena do chaka ba moyen tomata avion awa orchestre mobimba accompagné ya dio kaka bengele mbosino Kinzozi et puis na ba technicien ba ina aussi la biso son ndetu ndo beta concert on na chikapa
bon na bougé moi trop partout na kenda na toujours accompagné na ba journaliste. Si aujourd'hui on t'invite à Goma au Kendego Beta Ndoulé, est-ce que au Kendo Beta? Oui, non, c'est parmi papa. Donc na lobaka la musique n'a pas de frontières parce que lelo bandeko nyonso ba kenda beta na États-Unis kuna to ba kenda beta na Nigeria to ba kenda beta na ba Côte d'Ivoire wapi kuna ba yoka lingala te. Ozomona c'est question ya yemba musique no sali yango bien ou arranger son na bien donc yembi kitoko donc partout les cas yebisa no batu ba kenda beta ba concert na Tanzania kuna eza pays anglophone na Russie pe ba beta na Zambie ba beta na Russie kuna yebisa ba yoka lingala kuna. Donc c'est question producteur a bengi yo à ça la promotion makasi ala ki sa ba vidéo na yo ala ki sa artiste ande ni makomni na sala bato ba roya parce que za bato bazwa ba mbongo mo ba vanda ka mo luka place ni na kendo passer moi temps na ye c'est ça na Congo ndeza la kendo nga za fan ya na pays o bato ba bonga ba fan ya mutu bazala rati donc ça que non ka grave après ko ça la boulot azongi na parler fa luka place ni na kendo lekisa moi temps mais so ba informer no kanda za ma beta kuna artiste mo ba buna mutayemba mama ngombe aroya. En tout cas, honorable José Moufoula, naebike aux déjà au CPLA parce que bana Goma Toupé Bazali, c'est parmi les questions nabino parce que notre émission est suivie de partout. Vous nous écrivez honorable José Moufoula quand da charmier naebike to développer comme solo s'il faudrait que l'artiste a comme un terrain pour na CPLA pena bana Goma après toyo mais ba CPLA bazala l'espoir que ça peut aller. Pour ton information, on a besoin que nana ba fan belé na Goma. Nana ba fan belé na Goma do ba misukutu ti le rêve na bango ezaka un jour ba monanga ko ya robetela ba musique na Goma. Tina ba militaire. En tout cas. Tina ba militaire ba miso benganga na front kuna ba miso benganga na ba frontière ba Uganda kuna ba mneba. Oui ba benganga ngai. En tout cas. Do wana eza vérité na yebisa. Eza message ezo komela bango. Bon eza message au moni le loyo musique mondela facilité tant mosusu moi ba WhatsApp moi ba YouTube moi ba ouverture et comme trop oyo ko sala kendi mbo artiste na kaka na place aux alliés dans une minute mutazana États-Unis amoni na profiter occasion na pesa mbote na vie na ngai Rife Malundu les descendants mikolo ba biso bo mona kanda sharp na ba pièce mystique donc ils viennent na Rife Malundu. Donc azana kini ka grave so lingoye ba pevio wana même batu ba pièce ezali na leli donc Rife Malundu oui Malundu et puis mbote ya trop na vie na nga Raphaël Kalondo mbote ya trop na maître Guy Mafuta Kabongo excellence Maker moi Mufamba excellence Muzito na pesi ba mbote donc bozala unique quoi tolingi division te ba guerre moko inutile tolingi honte il faut s'unir pour na intérêt général quoi. Donc mbote trop na batutu baza kolanda vie na nga nono matalatala mwana lunda ya tongo mwana lunda ya propre mbote trop na roste kimbamba kakino ni na race de vainqueur Guilé Maël bana Luanda na novembre na ozala na bino bana staff Benfica bana ya Marthe Salon Mitterrand mbote trop et puis bana ya Caskel na moni vie na ngai vie na biso nani oh là là vie na ngai Bosco Leta vie na ngai na bosani vie na ngai Bosco Leta en tout cas nazoya Luanda lisusu nazoya Luanda ba mama tu ya kamama ba mama ya kamama bobenga bobikanda charme bando zonga kini toyo kata sangote en tout cas ba mama ya kamama na pesi bino mbote nazoya na Luanda vie na ngai Polite Muolo na pesi bambota trop bana lukapa bana dundu mais en attendant donc préparer déjà liste parce que on non, dirait to comment ça est-ce que toko telema maman mke kanda charme siko to comment cette émission question moko etikala kibiso kaka to tuna yo poto tika yo peut continuer vague andulele lo ndenge zo kendele koyoka basson nga na yo kondire za basson ya sika na ndule batu oyo balinga musique na yo batuna kinga question moko ke na tuna yo kanda charme asala ka musique to kanda charme abeta ka musique ngana beta ka musique te ngana sala ka musique donc ngana sala ka musique na beta ka musique te po ezana ba artiste oyo ba beta ka musique ba oyemba lokola nini so sali
Oui, et la question que non, donc bavandi molanga tout bamusike to nga abetaka eza ya neti kosala. bason oyo nga na oyoka. nasali yango. Neti son nga na oyoka. Papa, On dirait cas grave. Donc, likambo omoni makambo na yebisa yo te wana vie na biso Te mais kasi nalobi de. kuna te Te wana nalobi vérité. vie na ngai nsone de la forêt respect na vie wana donc italaka zenga luketo Vraiment. omoni cas grave kokata parole oyo te na bible omoni bamisie ebele na congo babeta musique me basala musique te oyoki azwi trophée oyo akebeta na zénith akasali so abetaka musique ayembaka musique me asalaka musique te Olingi bato ya mbongo bazawa. Bato ya mbongo bazawa olingi pena bato batya mbongo yo na bato wana tomona soki okoka makambo. non nga na osala musique mpo na concurrence te Te mais non, batiela pena bino ke tosala obeta, Tosala yo beta, o démontrer. kodémontrer Savoir faire. bon omoni objectif ya musique ezalaka mpe koprouve bato te ezalaka nango mpe kodémontrer te musique ezali kesala yango moto azoyoka yango asepela na yango c'est tout donc yango nalobi boye mais point oyo na touche wana eza nango ka mosusu donc ça n'a rien à voir na mambo ya basuccès nalobi nga nasalaka musique mais bato misusu bayembaka mpe babetaka yango. Et ça te fait comment? Ceux qui ont salé loko, mutumso azuango. Bon, je suis fier parce que nayebi que tina onuna ndenge bato bazela tozela kanda cha makata na kata te lobana kufa. Nazaka fier parce que nayebi que nous sommes vandi boye na raison na bina osala loko moko boye bana osala ngo boye kosimba. Nayebi que na obeta ngo boye na obeta ngo boye. Ce que bimi simbe donc nazaka vraiment sûr et puis je suis fier. Je suis fier parce que bato ebele ti lelo so ozomona bavie lutumba ti lelo bazokatana te parce que aza ni loko wana ya makila ye asalaka musique. Merci. Abeta musique te ayemba musique te mais asalaka yango po abimisa yango bato bayemba babeta De génération en génération. donc voilà quoi. Merci, merci. Donc c'est la seule émission où je peux vraiment me déplacer, surtout Nassim Belo Gonyo Sonalingi. Excusez Bisso. Donc Nabandeko va à la Bisso. Naebi ke ba mona ndenge ni kanda charma obeta la Bisso iloko. Ndeko naebi de zo go sunga pet zelana zela. Oui. Kanda charme to lingito silisa émission. To lingito silisa émission siko to lingika obeta Bisso moi extrait moko ya mbongo. Nze momo na wiki ozo beta ngwa. Donc Madame Francine Ngembe yoka iloko. Naluki mingi nazeloko te ngai naluki mbongo nazomona te misala na mboka ekoma mpasi mingi bulo na Congo ekoma kasi tete nga nakende wapi ngai champion nalelela nani bayebazwa mbongo moto na oyo yaya bayebazwa mbongo babomba intere na bango nga nazwa mbongo wapi champion na bokolo bana nanga mbongwe lelelelele zimbwe mama dinero lolololo mbongwe mama falange yaya mbongo l'argent didi kinwani akoma na bambongo na ya yaki mafuta roste kimbamba akoma na bambongo na ya sabuta mfumu akoma na bambongo na ya grefi futila akoma na bambongo na ya Mandela Mukonda akoma na bambongo na ya Roste Kimbamba akoma na balare na ya Mbongwe lolololo Zimbwe mama Dinero lolololo Mbongwe mama Falange ya ya Mbongo l'argent. Merci, voilà, tes dédicaces surtout. Bon, mbote à trop na bande onyo suba olande mission yo ka grave son azila. Tout le cas na trop le lunda va permettre que tout le monde en a et ça y a plaisir à trop et puis mbote na bana kin nyonso ba yebi kan na chama la mutabilo belate mamna lubaka et ça toujours ba réalité pour ne pas dire que c'est la vérité. Ils ont la réalité parce que ngamoro maintenant vivre en vérité c'est connu de tout le monde mais la réalité c'est oh yo moko vivre. Donc eza ba réalité ya vie na ngai donc bande obazo na ndinga mabete na pesi mbote na bana kini nyonso bana poto bana ya Asie bana ya Europe bana États-Unis bana ya Bandundu bana ya Kasai bana ya partout ba la émission oyo na pesi bango ba bonsoir un message de paix surtout na bande ko na pesi pe Kasai pe bande ko bunya ouais au monique
makambo nyonso ngai ayembi yango tro na banzembo nanga kala mingi ta de nini baclip ya album Punition ezobima. Le 30 novembre déjà sortie officielle, il y a album na biso Punition version clip parce que to bimisa ino liboso ezaki ba audio donc ba DVD ezobima le 30 novembre et à moi pardon il y a année ou 2017 bande ba découvrir ba makam to yembi kuna nga naza vraiment na banzembo nanga sur 100% ya banzembo na yemba 80% ezolobela la paix ezolobela unité ozomona bande kwa Kasai donc toujours compatir na bango heureusement que kimia wana ezongi lisusu mais eza nzembo moko na oyemba na lobi na zamuloni belanga ngudi kidimi ngudi njimi donc eza na intitulé ngo na mwa balangi belé puis toyembi mwa lingala mwa français mwa ni kuna tozo senga na batu siko bazongela belanga parce que ba conflit toza na ngolo na mboka na biso ezoya à partir ya ba minerai oyo ndamba pesa biso pe tozu espoir to tchena ba minerai wana to bimi ba perdant parce que ça le quoi que mutakuto na micro oyo bi valeur na honte abimsi 10 euros apesi aussi longtemps que ezali loko ya 1000 euros ndenge mindele ba sala biso ba minerai wana to bosa na ngona no mwamuke tozonga bilanga tam sous l'état asukipi na mais biso vraiment to lona na biso bilanga quoi parce que américain jamais ko ya sala biso guerre parce que to loni masango eboti ebele parce que ngube boti ebele na Congo aya ko sala biso guerre donc bazoya ko sala biso guerre parce que ba yebi ke ba minerai ça na vraiment beaucoup beteta maboko te vraiment donc ba osala biso ba guerre parce que na Goma ba minerai zali toke to cha membre omoni ba guerre monsieur Zolo ba na Goma wana aya na ngo ba rébellion te ba makamwa biso to vivant ngo pena na époque ya Savimbi na Angola to vivant ngo o sentir pena que nous général mo ba s'organiser na groupe ya ba creuser na yepo ba yebi que non carrière wana mikolo diamezo bimebele ba yeba tie bino mbutu ba beti masaje bo palangani bango ba récupérer mabulu na bino po ba zo diamant ba zo ba or ozoma mambele kakuna yana o makambusu te ba rébellion ke ba zo ya po ba kota kini des ans na ba aventure donc biso to yebi to koli na biloko wana to yebi do ba to batika distraction kwa tolo na bilanga po nzalande me makaboka boni trop kolela donc bampiaka bisenga senga donc tinati. Merci beaucoup. C'était un plaisir de recevoir un artiste messager. Donc, il était avec nous. Toyoki Onyo Soyebiso de A à Z. Yango na opesa merci à trop. Nabatutu Baolanda Biso de très partout. Ba musicien Bazana Bango vraiment na ebike. À très prochainement Bagoloba, Togoza Bango, même na ba production na web na Goza Bango. Et ça la peine plaisir. Ouais, Tozana chef Nabiso Alemande. Et puis chauffeur na biso tambola na ye Fidel Tango donc Canardo tuzana ngoma Silas donc azapi soliste tuzana INSEF bas ba masa misu batia ina parler lelo to yaki na bangonte na mona ki masa wana ya nani te général ingénieur masa na mukuse na ingénieur maestro Christian Litasi l'évêque général évêque général oui donc pourquoi aller vraiment ndeko Songanzi, la cas grave. Oui, c'était vraiment c'était un plaisir de t'avoir parce que tu es un artiste messager. Laisse-moi vraiment te souhaiter une très bonne carrière, une très bonne suite de ta carrière. Surtout, tu vas payer confiance aux Anabango des cités. Merci beaucoup, chers internautes. Moi, je vous dis au revoir. Mais je vous annonce déjà que Biso Mikolo, Tokozaka et Païboy. Okosimba. Donc, Tokozaka et Païboy, pas ingénieur Christian Litasi. En attendant, tu es Babanzembo, Bazo Bongisa, Papa Olangi, Tokoyo Kangope, avec sa permission. Je sais qu'il va nous permettre, surtout que Tokozapa, je vous dis au revoir. Restez toujours fidèles au programme de www.congodialogue.com. Il faut compléter.
à peu près des mots, hein. Faut changer gars. Comment en sol, comment Nare. Et l'embadé. congodialogue.com congodialogue.com